Faux kimbangiste au boula taraboya, église kimbangiste na vert blanc. Moi je suis kimbangiste de naissance, né grandi. J'avais une grâce à l'âge de 5 ans. Dieu me parlait à l'âge de 5 ans. Ma mère était moi. J'ai prié pour 2 jours. Babiki. Cette grâce-là est qui m'a dit quand je couchais avec un homme. Le jour où j'ai perdu ma virginité, c'était le jour où j'ai perdu ma grâce. Moi, je ne savais pas. Un homme qui est jeune fille. Et en bon moment, on se comporte alors quoi tout le monde t'aime. Donc, il y a Sakola ma prophétesse. Je ne suis pas prophétesse. Je suis la servante de Dieu. Servante de Dieu, Sakola. La prophétesse. Même la prophétie est bima, ma maman, mon corps, il c'est faux. Moi, j'ai analysé. Na wane ko tunanzani mtu mwa lobeli ka kuna maboye pona boye faux. Ba message bo pesa pona nani obaloba na papa Ada Ilunga. Nani? Yana. Sifa lokwa. Sifa. C'est faux. J'ai prié sincèrement pour ça. Baby. C'est faux. Faux. Quelle audace. Ce qui est mon corps à mi-côté na distraction à théâtre ou na makambozanga tina mais aza destiné à kukufa na nzela théâtre te eza musala kaka ici Hey baby malembe. Bakite mama. Ko ça doit vous laisser le quota. Banque ça va. Pour ni so oza posa ba nombre de vie faut boluka ba comédien ba chroniqueuse. Il y a des chroniqueuses au basala musana bango bien d'étiment international, Mille Taylor et c'est des Panama. Hein? BBC. Akota kisite. Ba tunyoso boluka kisi boluka bosela mutunanga. Maboma ezingila bino moko. Na bana bino mutu nyonso ebi katungisi na 2023. Retour à l'expéditeur. Maboma kolanda bino moko, humiliation ekozongela bino na mabota na bino. Biso tocho solora papa simo ke manki ngani. O to sololi eza privé na famille nanga. Mais to tourni to a confirmé à mon niveau matisco bino maboma ngo bomoni zapi. Ba kimbangiste o bosa ba faux témoignage be babeli mutu. Bino boyebi te ke église kimbangiste za église a milimo. Boyebi angote. Elo ni ya sika obino bomoni kati nanga obino bolo bakabeli mutu bolo babongo po boyebi na moni bakindoki na bino babikobiste bahindumbiste bobima kana na kwa koloba couper esili Boyebi ke église kimbangiste eza église ya milimo. Eloko nini ya sika bomoni wana. Donc tout est dit les amis. Mbote bandem de chez le TV mafuta sikezelinga bino la grande dame avec un grand G car na cadre ya actualité ndenge to mesana oya kopesa bino basango pe kopesa conseil. To lisusu leo na dossier ya baby bande on a sala ki émission hier, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Pendant 30 minutes, plus de 30 minutes. Na beta ki émission on a checké on suit ba 11h hier dimanche. Oui que émission zo leka son ezate siko bato pe bando landa ba mitema mabe oleba komelanga ata mama voli pesa kansambe heureusement na zaina ndaku parce que na ba bisi ya poto de fois ezala o capote quelque programmer émission mo rozate donc ma trop donc nazaki obligé na longola na oka tellement pas na motema parce que je m'étais sacrifié à fond pour na osala analyse oyo mais bon nzamba zora lokumu ekufeli te lo barba quinois. Revenons à notre poisson. Nzamba mona papa mbolela ngai bino kaka ndenge to mesana kopambola bino mama zwa kiti vanda zwa moma ya pio tshana pembeni soki pe ji soki pe eloko nini so po mono ko grignoter kaka yo parce que ya koloba ezali oui nga na yebisaka bino so omoni mera ye c'est que ya koloba ezali bandeko bosabone massivement na MDG de TV mafuta ya sika parce que ba analyse o bozora a bozongo nil par ailleurs. Oui, chacun sa grâce, chacun sa particularité. Quand on est nettoyé, il s'agit à toli, pas n'importe quel toli ou encore pas n'importe quel comment, mais nabonzambe. Mutokeli mukili nzambe, mutokeli batu nzambe. De ce qui veut dire, pose à la bien, il faut yoka nzambe. Et aneti mutuka, ya Mercedes. Pour mutuka ana eumela, pour mutuka ana ezala bien, ezala entreteni. Ndenge sengeli, il faut olanda ba norme ou encore notice ya Mercedes ou esali mutuka no olanda ya Peugeot te olanda ya Mazda te
po mutu ke kufa oya kotia mai na place kotia soki eloko nini oya kotia pétrole na place kotia soki eloko nini. Donc bandeko awa il s'agit ya bonzambe yango fungola lito yoka ngai les amis eyindaki awa semaine passée que baby don chabeli liboma et ça là qui besoin nyonso passe en tout cas soko kai passe te c'est koza vraiment ndoki et a mwana biso azaleki na biso azandeko na biso as artiste comédienne ou asala musane bien to sepela ne to lingake to sala ba émission na awa quand to ebisa bino biso yaka awa pona osala ba analyse to yaka pona conseiller ya mabe to kondanaka ya malamu to lobelaka. Ah oui, tango zolanda nga na osiplio na bolingo ya nzambe ezwa fanatisme tia mopanzi peze ba pour na ba contre. C'est vrai to bato to ko beta mabaku na maloba ezalaka. Mais l'essentiel ezali to pesa bino le meilleur de nous-mêmes. On n'est pas parfait oui mais koyate oya ko finga na ba commentaire parce que yo zali fan ya songolo pakala ata so asumbi na bilamba et na place bolo banaye que non awawa na miso bato basumbaka te. To pe na bilamba basumbaka te fo longolo kende toilette no yo oya oyo kofinga bato bapesi ndeko conseil ce qui n'est pas du tout bon et ne biloko to déplorer yango wana et na ba émission eleki on a eu à parler sur marambo ya soki babenga yango ni love story. Il y a eu des gens qui nous ont insulté dans les commentaires et mais bon bref eza penza gravité musala o ba insulte ba injure eza inévitable. Donc c'est pratiquement impossible et à moins que les cas aperçu ceux qui battent bako mona pe bako yoka bako landa en tout cas il y aura toujours des gens au bako taxer bako bamba mabanga bako finga bako loba. C'est vrai ça fait mal mais bon que voulez-vous to continuer comme musala yango bande o babolingo baby abeli liboma to yoka ki to mona ki elobami effectivement et pour confirmer que liboma bon je dirais na roloba ondene. Il y a eu des signes ou encore des choses où il y a quoi comment que ça là où il banda qui ko pousser bato balo bakabeli liboma. Na introduction boyoki voice nae alobi eloko nini bomoni ya sika bakimbangi so bapanzinga sango ke na beli liboma bino boyebi teke na église kimbangi c'est église ya milimo bato bayebi comment est-ce que les églises de milimo fonctionnent mbala moko bakomi okomi ya voilà bato batuntu kaka et na kotuntuka wana ezalaka ça dépend hein surtout so maîtrise ezate ou encore ezana ba façon moko balolenge moko ba dimension na ba dimension o ememelaka bato oka mutu mususu abimisi misu alongo akobenda kitambala akokatela mba parce que milimo ezosala aza clair na ba propos na ye alobi boye boyebi te que église kimbangiste eza église ya milimo. Il s'agit de milimo ici au pluriel. Ok? Voilà. Donc na lingi vraiment olandanga malembe na bokebi na donc vraiment prêter attention au tchalitoyi. Surtout si tu as l'esprit de Dieu, tu vas discerner et comprendre. Mais malheureusement ceux qui que oza discernement te ozala pasi au juger biso na ndenge na yo. Mais bato yo baza concerné bako se retrouver. Donc ndeko na biso a manifestaki milimo. Pourquoi? Parce que boyoki na ba voice baby alobi boy azalaki na likabo abotama na badon makabo oyo banda ko se manifester depuis l'âge de 5 ans et na ba makabo to pe na badon wana ayaki ko perdre en autant abandi ko coucher avec les hommes. Ah oui, bato bazali bato baza spirituel ba comprendre effectivement il y a des dons qui s'éteignent hein, il y a des dons qui s'éteignent et tango suir et comme kota na nzoto yango moni bible zoloba mutu oyo asali ekobo asuye kaka asumuki na libanda pe na kati dona nzoto na molimo ezwi libabe yango moni même na ba secte ba religion misusu et même chez les musulmans ba interdisera bango pe ekobo parce que il y a de ces règles là
Il y a des ces bolimbi se bande ko appelle moi kota kia alinga boyete non ça émission vraiment serré bo bango benga benga ezali na ba principe ba principe et oyo muto sengeli alanda a respecter po azala malamu tato a déconcentré nga na appel na yanga nzambe bo comprendre ngai ekobo ezali eloko oyo ezosuye âme na esprit ya moto ezala na ba énergie moko ezalaka dégager oyo esalaka ke ntango olingi concentration o atteindre ba niveau moko spirituel élevé na ba dimension moko boye eza pasi okoma te pourquoi sexe esalaka ke moto a dégager certaine énergie oyo korécupérer yango ezalaka mwa pasi bref na mokuse do yango bomona alobaki ke aperdaki likabona ntango akomobima na mibali oui parce que il y a de ces dons là oyo ntango bandi kose suye tu vas perdre ça wana ezali ka en passant wana ezali ka parenthèse bato ebele ezala mo mpasi bacomprendre yango parce que ezosenga tout un enseignement prodigieux united gokela taka leçon ezosenga tout un enseignement ezosenga vraiment il faut ba explication moko boye songolo parala ouais bible zoloba na Corinthiens tant place apôtre Paul olobela makambo mabala abi ne vous privez pas les uns les autres si ce n'est d'un commun accord afin de vaquer dans la prière et puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente. Mais vous êtes mariés. Pourquoi pour un commun accord dans la prière vous devez vous priver? Vous comprenez? Pourquoi? C'est pour conserver certaines énergies. En fait, énergie wana ezali ya babenga ngoni ya Red Bull te, eza énergie ya nzoto te. Hein, eza énergie ya nzoto, eza ba énergie spirituelle. Donc na mukuse na kangi parenthèse wana parce que soto bito bana olobela ngwa to aussi c'est émission mobimba to lobi 1 heure de temps mais to beti lisola bébité. C'est vrai na zui moi temps penza mais fallait na meka kondimbola ngo muki certainement ba comprendre. De temps a mentionné que a perdaka badon abanda ko sambela pona batu depuis bu mwana na ye abanda ko mona ba vision mais tant ko bimana mibali ekimaka a etufaka ngo donc parce que akomaki ko se souiller yango moni na lingana meka ko expliquer yango c'était un peu ça. OK, toleki baby alingaki azongela bonzambe ba concentration muto salaki ke akende nkamba tanga ke nkamba yayi seki yayi kuna bagenda kosukola bagenda kosala onyoso boyoki ndenga lobi ke to solo lina papa Simon Kimbango kiangani mambone concerné muto eza ma privé yaye na famille na ye. Vous comprenez? Donc akendaki pona koluka ba profondeur ba dimension banini et je peux confirmer que ça n'a rien à voir na qui nde bato mosusu babenga balobi baby prophétesse. Awa il s'agit de Kimbikudi parce que milimo toyebi bato bazwa milimo ezalaka ba mbikudi. Elle était claire na ba propos na ye que église ya Kimbango eza église ya milimo. Toyebi bato bazwa milimo ezalaka ba mbikudi. Soka jumo limo abandiko bikola. Ye moko alobi yango et ba boko bozo finga nga parce que boyebi ke na sina comprendre na yebi o bozali pona mona ki ba vie na bino. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Sikoyo elo ni netininga na kosala émission o. C'est premièrement pour ko éclaircir muke par rapport à situation ya baby. Et puis pona ko meka ko conseiller comme d'habitude. Et puis ko meka ko sala moi part des choses ko sunga bande ko babeka ko différencier moi muke makambo mususu hein. Neti nini. Baby n'est pas prophétesse même Bikoudi. Il y a une différence. Pourquoi? Parce que Molumo ezo animé prophétesse eza esprit saint. Par contre Molumo ezo animé Bikoudi eza milimo.
aza clair na ba propos na olo ba makambo oyo ebimi na munoko na ye et puis na bato ba connaisseur ba yebi comment les choses pardon se passent na ba église ya ba milimo parce qu'il y a pas que les kimbango to yebi ba mpe vanlongo et ya ba église ya milimo ba bima eza ba église ya milimo et généralement on appelle ça les sectes. OK, voilà sikoyo yayi ba propos moko e déranger ngai oyo salinga pasi ya on a ki na pesa conseil soki bebe ozokazo kolanda émission oyo to pe na bandeko mususu parce que namoni eza quand même na bandeko basali émission par rapport ya émission oyo bebe ya salaki donc ya ba voix to meki kozwa pour confirmer que beba motinda mi nzambe et insulter ba message prophétique oyo bimaki na bandeko mususu oh bebi ayeko contredire awa boyoki yango na munoko na ye alobi ba message epesama na kombo sifa eza mensonge. Maman, quelle audace! Comment tu peux te permettre? Comment tu peux oser? Bandero na ngai, faut faire très attention. Bible zoloba ba mépriser la prophétie mais ba discernaka ba retenaka ya malamu ya mabe ba bwakaka. Baby, ni ne so confirmer que ndo za vrai. O bandeko na balobaki eza faux. To pe bango ne ba faux. Qu'est-ce qui confirme ou qu'est-ce qui prouve que toi tu es dans les vrais? Po solina papa Simon Kimbangu. Yo pa no papa Simon Kimbangu anzambe. Mais pour na batum su Kimbangu anzambe te papa Simon Kimbangu kyanga na soki se kyanga na zanzambe te. Il y a des gens qui prient les vrais dieux. O akela likolo na se. O ba mona Kimbangu nzambe te. Siko oloba nini par rapport à ça? Et bande qu'on a vu, il faut retenir na réserve, même si tu prétends avoir raison. Tu ne peux pas venir que kolobakeno prophétie mama songolo apesa ki tonde ko songolo eza lokuta. O ngana moni ndeza solo sifa akufaka akufate ata zongi théâtre mama. Comment ozo ba risque ya boye? Oya robomisa milimo ya bato. Bandeko est-ce que boyebi ke message prophétique ekobikisa mutu ekoyipe robomisa mutu est-ce que boyebi que prophétie et mema bato ebele na liwa spirituel te mais physique mutu akufi akei yana ndeko mo je crois année passée te année écoulée bakatisaka de Brésil po bakota na bamboko bato bakotaka ya bapoto wana soki pana masoki wapi soki eloko nini po bakufaka na kati ya mai mwasi na bana nyonso bakufi mobala tikali azolela nani a orienté ki ba prophète na ba voice ya prophète bimaki ya maman sa ila ngo émission ngana za nga yange rataka te son na lobby son nzambe na nga lobby yango wana bokati se yora rien bokoleka be bokoma be marmio sur le kabia moi so wana kena noya na bana pour na prophétie. Les amis, il faut faire très attention à ba prophétie. Yango moni Bible zoloba discerner bo retenir ya malamu ya mabe bo boaka. Message prophétique à sifa et ningisaki internet awa. Et maman prophétesse wana tanga pesi message wana je crois plus ou moins 2 mois après. Touta ko sa l'émission moko awa, il y a plus ou moins 2 mois passés. Il y a confirmation ya message o ya sifa. Et mutu o ayaki ko pesa o ami balé bayebani te hein. Mama na o apesaki azala so na Hollande soki Hollande soki Belgique. Mais o ana mususu e utaki na États-Unis. Ndiko na bana ko benga sifa ozo eta bengi mamu international pour appeler message wana. C'est tellement effrayant parce qu'il y a des messages qui sont comme ça. Ils sont vraiment terrifiants. Oh, que tu ne peux pas garder, il faut le bas. Et on a eu à faire des émissions pour ça. C'est vrai. Il faut par des choses. Par ensemble, par amour. C'est vrai, un message concerné bisoté. Mais na souci car peut-être il y a âme, il y a un peu de kota qui te le belango. Ils ont les kamusko peut-être il y a un de sifa. Certainement de quoi sambelaka. Il y a que discerner, surtout il y a que bon de la pour nous avoir orientation divine. Mais bébé fa se lever un matin, hier a outi comme mona makambu, ba memi au de ce qui na au-delà, je sais pas milim ce que l'oronini pour venir dire, insulter s'il faut dire, et bafouer la grâce des autres. Le message des autres en disant que c'est du n'importe quoi et puis aza clair à l'obi eza lokuta ngana moni ngana auto sol ah mais maman vraiment eza la raboyete
un conseil pour ndeko baby na bato nyonso. Même si ozo prétendre kozala vrai, même si yondo monani okutani na nzambe fara donc Peniel au Bible zoloba, j'ai vidé face à face, hein? Il faut toujours kozana ba reteni na ba réserve na ba propos na maloba. Vraiment il faut sagesse belé. Yango mona ba pasteur ebele o ya vrai. Baza bato loba loba te, hein? Ba prophète ya solo, hein? Baza bato loba loba te. Akomona na ye, akoyoka na ye mutu moko ye na réseau social salisali makele lo bibi lobela pesi pe ba message lokuta amoni atali avandi akoloba te. Discipline na munoko parce que munoko bomoni bandeko e bomisa bato ebele. Quelle audace baby. O bango balobaki ya lokuta et puis abakisi ke non so bolingi ba vie boyo ya kokosaka ba makambo. Mais non ma chérie, balobaka bongo te, ça ne se passe pas comme ça. Faut kozala na façon ya kolobela. Ata soki ya solo bokutanaki na nzamba ngo et kapesi yo ba message mais za na lolenge moko ya kotransmettre yango pas de cette manière. Bandeko bato balandaki émission ya baby na chaîne na ye. Elle a eu à dire pas mal de choses, hein. Alobi vraiment mambobele oyo peut-être tozwa kita ko enregistrer nyon sauté. Baby alobi bato ba théâtre ba considéraka ete bazwaki toujours mutu moko ya mutu esalaka te yango wana babana kolataki babiloko mikuse et po bamu bato bamona ye ba déconsidérer bamone kaka afi moko mutu esalaka te afi moko légère. Mais et pourtant la façon de vivre ya ndeko na biso ezo contredire ba dire na ye. Yango baby sala très attention na nzela oyo olandi oyo ko confirmer to pe kolakisa biso lelo ke non okomi servante de Dieu ndenge yo mo to koloba ngo wana. Pourquoi? Parce que so okebite oko mettre en cause ke mosala na nzamba ngo ya yo et place bato siko nde bako déconsidérer yo makasi ba obwakisa bako donc bakomona penza ke oza incohérente. Pourquoi j'ai dit ça? Oa cohérente te na maloba na nyonso ya yo. Pourquoi j'ai dit ça? Bandeko to sa analyse ya ba propos ya baby, c'est pas que to juger ndeko to finga. Non. C'est pour conseiller non seulement baby mais mutu nyonso. Baby alobi par rapport à bilamba mokuse. Mutu nyonso o ayebi baby. Mutu nyonso alandaka baby. Ayebi ke ya lokuta. Parce que moi personnellement, je n'ai jamais vu baby s'habiller décemment. Voilà ta descente. Théâtre ou pas théâtre. So boké na ba réseaux sociaux. Na TikTok a baby, na Facebook a baby. Puis bazara toujours na bilamba ya ndambu. Puis balata toujours mipende libanda, mipenda kitoko azala nango na nzota kitoko azala nango na azala ne toujours sersi ou le baragraphe mbizi. Sima bo mona ke no ba rondelle dessiné sikoyo. Wana ezalaka na scène, wana ezalaka na scène te mama wana ezala libanda scène. Siko pourquoi okosela bandeko na bato ba théâtre makambo ke no bango bato ba imposaka yo par rapport à ba rolo ba pesaro. C'est faux, archi faux baby. Au moni te ke non yo osala oye koloba kwa servante osalela nzambe ozongeli ke bonzambe ba makabo bado ekima na bomwana olungi siko ozong mais na mensonge na lokuta et pour ta Bible et oloba na biso ba na nzambe tokozana na ba lokuta na mino na biso te mama. Au moins, on a que 2 poids 2 mesures. On est juste en passant. Conseil que ma sœur, sois prudente, fais très attention. En tout cas, personnellement, na méprisé yote, na rejeté te, na boipe ba dire na yote, kimbikudi na yote, et mutuna, à chacun son dada et le barapasser ou edi maele. Mutuna miel na ye lo bato Congo mikili. Chacun na coin na ye parce que mutu nyonso ozala juger sauf personne. Na ba dire na marambo ya zo sala Bible le but ozala biso nyonso juger même moi qui vous parle. Liboso na nzambe ndenge kono yebanela soki ya solo ozalaka ya ozalaka vrai to ozalaka vrai te. Mais sauf que conseil on a repesa ndeko eza ke surtout na munoko surtout na monoko tango yo tie caméra tango yo na média ça là il faut avoir les co préparer émission si faut ozala na ba conseiller ya malamu ba aider yo
na lelo kosongolo pakalo koloba bameka kosunga yo okwa kobongisa parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas yana babiloko balobaka te yana babiloko oyo ato koloba me eza na balolenge moko ya kolobela yango eza na ba makambo oyo moto akosala te na miso ya bato surtout ntango ozo prétendre kozala songolo ntango ozo prétendre kozala prophétesse ntango ozo prétendre kozala servante de Dieu ndenge olobi ntango ozo prétendre kozala pakala donc eza na babiloko oyo base permetaka te donc bonne chance na kibonzambe na yo ouais toko komepresa yango te moto na moto azwa likabo na ye na ndenge na ye mais pour chuter nalingaka nameka ko éclaircir par rapport ya bamanifestation ya baesprit boyoki ndeko bebe alobi boyebi te ke église Kimbangisi eza église ya milimo. Or dans des églises dites réveil, et quand je dis réveil, non pas pentecôtiste, selon Acte, je crois dans chapitre 2 ou 3, au molimo mo santo kitaki, selon manifestation ya badon ndenge apôtre Paul azolobela. Ouais, parce que belé lelo oyo balobaka baza pe ba pentecôtiste ou encore ba auto bengaka réveil. Attendez. Moi confusion moi ça les marana mais bref, bon comprendre le on a na lobe. Tant baloba réveil, toujours comprendre. Depuis le l'église à Congo mo ba confusion mo ezala mo ebele. Bon, na ba Pentecôte, ils en a bato ebele pe baloba ke ba réveil, mais peut-être façon na ba père osale la makambo. Kolata, konini et que c'est naga toujours. Mais na linga na zala moi précise moke par rapport à likambo tali ba manifestation, ya ba esprit na ba don, OK? Bebe lobi église Kimbangu, boyebi keza église ya milimo wito yebi. Ba pe vanlongo ya ba église ya milimo, ba bima eza ba église ya milimo. Par contre na ba réveil, ngana oloba oyo ya ba adina bala na ba descendant bango batika. Na oloba ba ote ba se désorienta, na oloba bato ba se désorienté te. Donc soto zu ba père à réveil na Congo. Tozu ba verno ba edina bala et na ba leka ki misu ba kufa ba sela nzambe na ndinga solo. Là il s'agit pas de milimo mais il s'agit de molimo. Elimo pete mais molimo parce qu'il y a une différence na elimo na molimo. Molimo mo santo l'esprit saint o eza différent na ba milimo. Donc déjà nuance wana eza clair pour na relaxer bino, il s'agit de quoi et de qui. Pourquoi j'ai dit ça? Lelo o bandeko nanga, il faut boye barake. Batu nyonso ba prophétisaka pour votre information. Batu nyonso ba monaka pour votre information. Ba monana na molimo nzambe te et ezala molimo nzambe te. OK? Il y a des esprits de famille. Un enfant peut naître avec des dons. Un enfant fait pénétrer na ba grâce ou encore ba don ya ba manifestation ya ba milimo wana omonye loko bebe botoloba na cha 5 ans ndo bonela pona ezala kebele et ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Je vous ai choqué mais c'est ça la vérité. OK, parce que ya ba biloko ezalaka ebele na oloba ngo pona baby kate peut-être ezana bato mususu to boya okota ba rolande mission ba se pencher que non nazo ko lobela baby na otuka baby non et ya ba réalité moko o existaka ebele bon moni lelo na ba église infiltration eza ya makasi. Il y a des soi-disant prophétesses surtout bazara mingi peka ba prophétesse ba prophète ya moko moko omoni na ba église o ka ser moko bomoni ser wana anador vision ya makasi yeso ka prophétiser yeso ka lobi erataka te. Ebele ezala milimo famille. Ezala milimo famille. Boyebi bazebola. Pona ba exemple moko ba benga ngonene. Moi qui mingai. Mais pour vous faire comprendre. OK? Boyebi bazebola non? Voilà. Ya ba milimo oyo. Tant boke par exemple nti ko talisa to eloko songolo to Tobi comment ça se passe, comment ça se manifeste. Tabambunde banona de et ezo sala ke ezo la musamili moana okapa nga koko na bino malizane ngai voilà babiloko wana ça existe beaucoup dans des familles
ka epa bazebola te, ka epa bangala te, ka epa bamon eza na bikolo nyonso. Les mbikudi chez les Bakongo et consorts. Babiloko wana existaka eloko nga na yaki penza pona sala émission oyo eza pona ko éclaircir na bana nzambe. Faut faire très attention, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Yana bato bele bomona na ba église. Oa prophétisaka monaka ezalaka molimo na nzambe te. Ya babiloko na uta nango na famille na bango. A hérita ngo na koko na bango. Na émission les gars, il n'a pas essayé pas mal à témoignage, mais vite, hein, on a monté déjà tout sur le 25 minutes. Na ligne au pétard na 30 to 4 ans. Il y a des enfants qui naissent comme ça. Na ebi ndeko mwasi moko ya zaki depuis na HK ya bomwana déjà. Bomuna batangwa kala. O zaki ke ba Android ba téléphone les existera te. Mingi za système ba lettre. Bo sutra bo vandara bo oncle no mo vana na mboka yoko abimi no kwa yaki. Abenga na telefone te po déjà ba telefone ezaki te mukanda peta musubo ozwaki te sko ezaki na ndeko mwasi wana ya azalaki so ala mweka ka mama noko songola ko ya boka ata musueleka une semaine te noko aye amonya ngondenge nini epo ayebi ngondenge nini ya ba milimo ngo wana akoya lobi mama oyebi ke mama songolo akokufa boka na quartier après une semaine mama songolo akufi. Mama, na moni ndi ko bela makasi yo mono yo za makambo ndire ndoki loba. Il y a un esprit o ezo agir na kati ya mwana muto pusaka loba biloko wana. O ka pepa muto abeli. Voyance wana, milimo wana ya ba voyance. Ya serpent. OK? Et qu'est-ce qui s'est passé ndeko on attend akoli. Akomo ke église, na ba église ka wa biso ba réveil. Akoma maman na prophétesse. Yaya penda depuis bomwana botama nango. Pasteur a considéré que na ninga dega. Mutu muso akoloba na ye koleka mais yesu ka lobi lokuta. Pasteur jamais aido alekisa maloba ne bon pourquoi pas ebi ke yesu ka lobi a prophétesse. Bizarrement convention mo esalema na église musel na nzambe mo uta musika. Ta musel na nzambe wana ye 7 jours. Premier jour ndeko mwasi wana ya prophétesse ya mbikudi. Ayoka vo audible na matoi ne ba ebisi omoni musel na nzambe aye nana posa na bikisa yo ke confesser pa na ye abondela pona yo. Ta ka sonna pasiane bisi mama tika biloko wana makanisi mabebo po ani yo mosel na nzambe mama yo loba makambo kokisa maka awa po nini oko deuxième jour troisième jour voine komi ko menacer ke non so sale honte okufa eye mo akoka yo kanga mutema te ndetanga ke osolola na pasteur wana basali délivrance. C'est comme ça que l'esprit s'est manifesté. Oya bango ezali héritage ya famille. Eyaka esotara génération moko. Donc maman na ye azaki nango te, mais koko na ya azalaka nango. Vous comprenez? Ezali juste pour meka ko éclaircir par rapport à ba réalité spirituelle sur les dons prophétiques. Même ba prophétesse so bo mona na ba réseaux sociaux. Généralement pour vous choquer. Généralement sur 100%, 90, je dirais même 95 pour exagérer. Bazo prophétiser na molimo nzambe te. C'est vrai, ba omona. C'est vraiment belé ba oloba sur 100%, 98 eza solo. Mais le fait que zo bima na monoko nzambe te, mensonge, vérité nyoso bima na monoko Satan ezara mensonge, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. So botali na Actes des Apôtres, je crois na chapitre 16 ou 17. Oya mwana mwasi ya molimo wa Python. Paul alega na gauche baza basali na nzambe. Azonga na droite baza basali na nzambe. Akende liboso baza basali na nzambe. Est-ce qu'akosaka? Akosaka te. Mais Paul, après avoir discerné, abio nzambe te, pas mela molimo na bima. Bible lobi, abandaki ko pesa gain, profit na bakolo na ye. Etango molimo wana bimi, bakolo nango batomboka bakangisa Paul kuba. Ce qui veut dire quoi? Vous savez, à chaque fois vous donnez vos oreilles, na ba prophète, soi-disant, wana na oloba na batu nyonso balinga ba prophétie mingi na ba réseaux sociaux. Amona kuna live ya prophétie te. Surtout na TikTok, batu balalaka te 2h du matin, 1h du matin, 3h. Oka kuna ba live eza ko pela encore na butunde air milimo ela mukare salaka. Nde lo batu bele ba yebaka te. Comment kombo na révéler au vie na yo?
wana yopo ke obetu kuna Patrick oke obetu kuna Solange oke ba nuko loba no makambo eloko zo bosa na ezaki c'est vrai ba loba no makambo ya solo ya vie na yo mais pendant que yo zo yoka bango ba tirer profit pour ton information sur ton étoile ils vont saper ta vie ils vont t'utiliser yango moni ba te belé o ba se retrouver na ba église ya ba prophète oyo ba osala musala non avec l'esprit de Dieu vous allez constater ces prophètes là prospèrent à tous égards mitu eboti misuni bako rouler ba carrosse tout va bien na ba vie na bango na ba église na bango na bana na bango mais bandimi bazalaka na ba état moko bandimi ba prophétie ko kisamaka te makambo balobaka ya solo mais bika yango totala bakoloba no penza makambo ya solo mais siko makambo wana ekokisama ba prophétie wana elata nzoto pourquoi ils ont cette capacité de voir mais l'esprit qui accomplit c'est l'esprit de Dieu alléluia. Et comme ils n'ont pas l'esprit de Dieu, raison pour laquelle vous verrez que ces prophéties ne s'accomplissera jamais. Et que s'accomplissera jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Les amis, faites très attention. Et on est avec parenthèse maki, par rapport à sujet de konabiso baby. C'est pas que tu solo bana baby, tu bengi baby ndokito. Non, bon interpréter ma amboté, ma bête. Et bref, na mokuse, c'était ça. En tout cas, pour na mingi parce que to suite lobby est belé et na moni to kata a to pe to suka a par la grâce de Dieu, ba si j'ai boyo banaoya de temps à autre et to bana développer en haut. Oui, parce que ezaba ezali lelo comme eza la mode ouais, eza la mode lelo. Mambo etali ya ba mambo na ba prophète nzamba songa biso. Mais par la grâce de Dieu, tant que tu as un sujet, il y a une réalité, il y a un mambozo le kalelo na ba église, il y a un mambozo le kalelo na ba réseaux sociaux parce que ça na ba to belé le nga ba église na kenda soute. Église a kenda raté, mais ana ba prophète na ba continent nyonso et na ba pays nyonso. Ce que vie à mutu wana ko za penza ndé nini. Vie à mutu wana ko za penza ndé ni spirituellement. Oka pollution spirituelle. Que le Seigneur nous aide. Nzamba pambolela ngai bino, ezaki la grande dame, mais na kati ya tolika sina bonzambe. En tout cas, abonnez-vous massivement, faites large diffusion. So mbano liboso ya tikela biso libonné ça biso bien. Commentez, likez, so si je suis allé comment. Nzamba mona papa pambolela ngai bino. To mona biso na suka quand mona mnimba la sima. Merci, au revoir. Bye.